Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Bandeko Nangai. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Akala. Bienvenue Balandina Biso Asika, chaîne Abiso Inesenem officielle. Toujours souhaiter binoba bienvenue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez le bienvenu dans la chaîne Abiso. Bandeko Nangai. Comme je vous ai toujours dit, biso toya kapamba pamba te matière yango ekoti boza wapi bo matisa volume bandeko na ngai awa matière ekoti. Voilà bandeko na ngai ezala na ba ebele ya bandeko na biso ba jijamini Koffi Olomide ba mataka na ba réseau surtout parce que likambo ebele likoyo bandeko na ngai et circuler ils ont circulé quand na réseau. Face à face bo to mona na kate mais na réseau to mona. Donc monde des évolué bongo bandeko nanga réseau eza tellement na vitesse moyoko oyo eleki ata Ferrari bandeko nangai na vitesse. Alors ebele bayaka bajija Koffi Olomide makasi. Comment est-ce que Koffi Olomide azalaka fierté na Fally Ipupa? Comment est-ce que Koffi Olomide alikakata jour mon côté na écran akumisa pe petit nae oyo balobaka que ba fruit nae oye moko penza a formé abimisi yango lelo toyebi Fally Ipupa, c'est grâce à Koffi Olomide. Ebele balobaka nini pourquoi Koffi n'a jamais été fier na Fally Ipupa? Koffi yazalaka bongo akumisaka ba musuba artiste mususu mais pour na Fally Ipupa akumisaka e te. Bandeko na ngai toyebi très bien que na quartier latin wana ba artiste bazalaki ebele ti la faire rigole alika na quartier latin, ça s'est passé ainsi. Mais bandeko na ngai mwana tongo mwana maya kala quartier latin oyo ti lelo asali fierté à quartier latin oyo biso nso toyebi soyons vrais soyons honnêtes Fally Ipupa asali ya malonga na ba o nyonso so na lobi nyonso donc ba artiste nyonso baleki na quartier latin tolonga Fally Koffi Olomide je m'excuse ye moko comme leader ya quartier latin Fally Ipupa ndarte asali ya malonga pola ba bako boya ba eza ba vie na bango il faut oyeba ke mutu na mutu azana vie na ye donc oyo est concerné biso donc ce qui na le biso est concerné Inesenem officiel. Voilà bandeko na ngai Fally Ipupa wana za artiste o asali elbele na musique ya mboka na nzela ya Koffi Olomide na nzela quartier latin. Alors ebele balobaka pourquoi Koffi Olomide na ebele o Fally asali na kilelo Fally ndenge ya komi ba ebi monde entier mobimba. Pourquoi Koffi aleki ata jour mon côté a montré tellement que je suis fier pour na mwana na ngai, je suis fier pour na élève na ngai o ngai moko na lakisi na mena lekisi na media kaka ndenge ye moko Fally Ipupa lekaka lobaka azalaka tellement baloba nini reconnaissant ce qui lelo moto amatisi avion liboso akomi poto moto akubali asaliki alia McDo ya liboso eza quoi d'accord Raman Koffi Olomide. Alors pourquoi azala reconnaissante bandeko na ngai ebele ba jija Koffi Olomide? Non, Koffi Olomide tosi tomoni ata te jour moko azoloba ya bien mpona Fally Ipupa pa kaka ya mabe soki ya moko abetaka ye 12 kaka ndenge concert na ye eza oyo azobeta première artiste congolais d'origine siri na lobi d'origine oyo abotami na Congo abandi carrière na ye na Congo azosala a évoluer na Congo amisalemi asaliki bato bayeba ye na Congo et surtout abetaka rumba azobeta double stade de France. Bandeko na nga eza Fally Ipupa o alongo azalaki na quartier latin quartier ya Koffi Olomide. Quartier latin pona bao baebite eza groupe ya Koffi Olomide eza orchestre si je peux dire na système bongo. Koffi Olomide azalaka fierté pourquoi apesi ata force te bawa Félix Oise kwa bayaki awa bapesaki bapozaki bango question wana bomoni ndeni concert Fally Ipupa obeta Stade de France il faut fallait to mona bapesaki ba force bazai content mais Koffi Olomide abedaki 12 questions wana bandeko yango na otayi na memili mino vidéo je m'excuse audio ya kala ya kuna ya kala ya se ya mai ndenge balobaka ya se ya mai o Koffi Olomide ye moko azoloba comment est-ce qu'azalaka fier na Fally Ipupa. Comment est-ce que biloko Fally Ipupa sali
et ça la kako akoma fier yo moko ndenge afandaka bando nanga no chela bino jo boyoka na kotia mungu ebele te parce que ebele ba mo ba tira ba commentaire no pourquoi kendaka direct olingaka okoti bando nanga tolukaka nde moyen ko expliquer bino basolola kande bongo il faut to expliquer bino malembe tokoki okota malamo ka bongo te. Alors bande kolanga avant na tiela bino audio, j'aimerais au moins rappeler balandi na biso ya sika, si c'est toute la première fois tout comme balana ya liboso ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner, abonnez-vous massivement. Et surtout, Bobo Sanakapete, ko cliquer dans la notification. Comme je vous ai toujours dit, madame la notification est à chaque fois que INSNM officiel a kobano publié vidéo ya sika. Vous allez notifier le système ko ya bien bandoko nangai. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Vous cliquez dans la notification et que ça la biso malamu na système ko ya propre. Alors sans plus tarder, bandeko nangai, boyoka attentivement Koffi Olomide et puis on se retrouve jusqu'après. Pour l'analyse kaka ndenge ezalaka. Alors toyoka ye moko Quadra Koraman. Fali faut quand on bien elle nuance parce que mutabuka kaba phrase d'etier ya lo bageza ni mboka na bango ba sengele mais ala mayele moko puis faut mona bateau ba ndelo bazo ngoyimba netier nazo le bateau posa moi na Koffi Petra Koffi non je le dis parce que c'est sincère et puis il peut comprendre à maîtriser penal likambo show business pena comprendre yango donc ngani ngazo kinda pour ngana nazomona ils appellent mérité ils appellent injuste. Voilà bandeko nanga, j'espère très bien que biso so boyoki très bien Quadra Koraman alobi très bien que Fally Ipupa et puis maloba oyo alobi aloba ngote parce que Fally Ipupa za mwana tout comme petit à Koffi te alobi yango parce que Fally Ipupa en vrai a mérité pour na Koffi Olomide. Bandeko nangai donc pour la bino botia tembe boloba ki Koffi ignora Fally Ipupa bandeko nangai za game Koffi Olomide eza mutu mo boye asali déjà musala nyoso donc amoni mutu oyo a formé à comprendre game. Alors koleka vraiment na ba réseau koyemba eloko wana je suis fier pour lui amoni yango tellement que eza grave tema aboule ke petit oyo tellement asili singa pe mai tina mayele oyo ya ngai na leka na ba réseau na banda koloba comment est-ce que je suis fier donc alienga pe force one na kandika kinya bandingo ngai il faut boyeba ke silence eleki ata koloba. Est-ce que boyoka kango bandingo ngai bomoni muto aza fanda kimia makasi muto alobaka ebele aleki ata oyo alobaka ebele silence ezalaka bien ke koloba loba ebele parce que boyebi bandeko na ngai réseaux sociaux lelo ebele bazosala ba erreur na biloba loba kaka réseaux sociaux oyo il faut boyeba ke média ekosala ke biloba loba na yo et contredire maloba na yo lelo bapoye les totoloba par exemple le Koffi aleki na internet neni fa apeti wana na lili lelo lobi ayepe neni apeti wana na lili mais jour ya koloba kaka ke peti wana sali mabe wana o nyoso alobaka ke na lelaka ekokwea wana nde biloba loba. Alors Koffi Olomide c'est un sage. Ce qui a biso tolingi to telema to fito to baki Koffi to loba je m'excuse que Koffi Olomide azalaka fierté pour na Fally bandeko nanga to tia nde tembe to mikosa biso moko Koffi Olomide denga azala wana azalaka fier na Fally Ipupa aza fier na musala na ye malgré les ondi wana malgré ba nini eza game il faut boyeba bandeko nanga ke succès et même biloko ebele oyo bo comprendre kati succès oyo succès totia mwa mbongo mupanzi totia mwa na pemeni succès et même biloko ebele na ebite soki eza bebele ya biso oyo bo landa biso oyo boyeba kango elo wana succès bandeko na nga ba mususu bamona ke succès oyo eza eloko apamba succès oyo même biloko ebele
hein bokoki boza wana boza play boseka katina ni mino oya suka oya trende oya za kuna na kwa donc koseka ebele mais succès kaka muke koti na kati na bino ememi biloko ebele. Totia lelo par exemple tope tozwa ba rappeur ya MPR Zozo Machine na Yuma Dash ningi babandaki na ba dollar ba nini tosali te ba SM ba semeki parce que lelo tokoti kondima ke batu wana vraiment na vitesse bazali nango lelo bakoti ke mutu na mutu akomosala vie na ye bakoma tina niveau ya moninga sa abimisi nzembo mususu azotia ata na story na ete azoloba ata maloba te. Bandeko na ngai faut boyeba ke na game et surtout game na musique plus succès ememeka biloko ebele. Faut boyeba eloko wana soki na oloba eloko wana eza kaka exemple na oloba te keke entre Koffi Olomide na Fally Ipupa ezalaka mwa ba nini te bandeko na ngai faut boyeba kaka na système moko boye. Alors pour ne pas créer biloba loba ke Koffi alekaki aloba ki boye raison pour laquelle le via gardaka calme na ye bozo comprendre a préférer na ye afanda kimia main en lui donc ye moko personnellement aye baraki na za faire pour la pichwa amoko kimona le debo ye moko quadra coramane le deux na le trois na me na Stade de France a matina podium eroyinda parce que ye moko aigle Fally Ipupa déjà apesi biso ba promesse que jour wana eroyinda donc bozala prêt na lingaka makasi ndenge Fally alikaka na ba internet alobaka soki ba poser question concernant ba invité nini oko surpriser na biso alingaka ko avouer directement te alobaka boya pona Fally ba to bakoya nde bakomona ba invité mais bino boya pona Fally Ipupa donc on sait jamais na oyebisa bino ngana bando yebisa bino depuis na ibandeli ane oyo ki ane oyo eza mabe donc bozala nde prêt. En tout cas, pour na bao batia tembe, pour na bao lobaka, pour na concernant Koffi Olomide ke non vie azawana, il y aura petit wana, il y aura Fally Ipupa, ako ignorer te bandeko na ngai. Donc il faut boyeba ke eza façon na ye o alingaka ye moko gérer likambo wana. Parce que o mutu to choka eza Koffi Olomide. Eza Koffi Olomide, eza intelligence artificielle et intelligence artificielle te. Eza Koffi Olomide au choloba. Ce qui est très bien maloba lobi pour na Fally na retour répéter en côté parce que bison nyonso to qui est correctement. Alors tout longo la temberana, tout longo la biloba loba wana ki boina boy Koffi Olomide, il a toujours été fier pour na Fally Ipupa na musala Fally Ipupa salaka. Eloko nga esalinga bien makasi, ezelo lobi ke non vraiment Fally Ipupa comprendre game. Au moins il faut comprendre que loko maîtriser loko. Donc des bongo Koffi Olomide lobi. Na leli fort ba warrior boza wana ngana kane na yebisa bino ngana linga boye tozo sala tozo solola tota la partage bozo commenter kane na yebisa bino chaque fois chaque instant que biso boyo kaka biso bomona ka biso mais bino tokoyoka bino te tokomona bino te mais ba bosani bino te eza na place moko bino pe to biso pe tokoki koyoka bino ba vie na bino eza place à commentaire wana place à commentaire wana batia ki pona yo po tia vina yo alors kaka ndenge maloba oyo tia pe ya vina yo to yoka yo o serna ya solo nde oyo to mimi nde ya solo tia pe ya vina yo loba oyo pe na système moko ya propre to yoka yo raison pour laquelle batia ki place wana ba commentaire bandeko na ngai bolake bo partager et osala biso kaka bien makasi. J'aimerais aussi ko profiter ko yebisa moi si c'est toute la première fois tout comme malanayo à liboso yolanda chaîne abiso une chaîne officielle, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga notification comme je vous ai toujours dit que malamu ya ngonga notification ezalaka biloko biso epa na biso matière ezangaka te. Donc tango oyo olandaka biso osabonaka te
o cliquer na ngonga notification te, o like te, o partage te, yebaki o banozanga ebele oyo tie pa na biso. Alors abonnez-vous massivement s'il vous plaît bande konangai, et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification et ko sala biso malamu makasi na motema. Alors pona babino botia katembe bolobaka ebele makasi concernant Foli Koffi Olomide qui azala fierté pona Fally. Déjà désormais lelo boye barake biloko wana ezalaka faux et archi faux. Koffi Olomide azalaka na fier pona Fally Ipupa, azalaka fier pona musala oyo ex musicien na ye asalaka. Donc azalaka fier penza makasi yako sakanate. Tala ndenge auti olobango nga deja na sepeli makasi. Nga pe na bandomi tuna vio ezande nini. Ezande nini. Jusqu'à ce que nga pe na yoki na lobi donc vie ezande moyen na ye ya ko gérer likambo wana linga ko garder silence ke ko loba biloba. Voilà bandiko nanga, comme je vous ai toujours dit, bandaka pe et si la kayango to komi na suka partage na biso. Merci encore une fois bino bozalaka fidèle ya na chaîne na biso NSNM officiel. Merci encore une fois bino bolandaka biso soki to lingi to bando tanga ba kombo to osila lelo te boye bakaka ke to linga bino makasi to sepela ka makasi ko yeba ke bolandaka chaîne na biso bandiko nanga, comme je vous ai toujours dit na système moko ya propre. Bye et surtout à la prochaine. Ciao.